juin ngamo unatanga kana sili sakawana toza na place au babenga ka bedashu concession na bango yango Transbenz bateka loso bateka basoso bateka sur la mawa ikoya à l'époque na habité c'était en quelle année? En 1996 au mois de janvier, je pense le 8 janvier 1996. Paix à l'air zam ba amwana nga pia mabishi na fuka mi paix à ces âmes là bibende zaki makamusu be pisi pesa makamusu tant bato balobaka o avie kwa na sigida te avie kwa na tipika sigida nde awa makaba bibende na kati kuna ba fruit ba makambe bele ba biloko koli matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemezate moi misale monani ninga kolobezati uti musika esasa tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali ouais ndeka bomo nango la grande dame ba pemi la grande dame bo bazobenga na kombo ya Prida original mais a pemi mukie système boy ba ka moi mai nde sala moi bandenge nango donc maman bibi chakoti la personne elle est là la grande dame ya sociale ngana obeta masola wenzi na piana wenzi o ba bi wenzi nga donc na minute to kita maleme poto beta bisika wenzi ya zigida ezali zigida la mona ngo ya mona be pisse zigida la mona ngo na ba matembeli zigida la mona ngo na ba lolenge na mais pe na mona zigida la forme nango na sima na mona tala ba système ba oteka ba biloko ba benga ya construction ba quincaillerie donc ba kolo zigida baza ka ndenge la grande dame ba ucholo bato ko basiko to ke deka masolo ya wenze na kati ya kasavubu to beta masolo etali wenze po to utake bandeli to kutani na banka ba kolo masolo to tamboli Prudence ngimbi tamboli na banka na ba coach na ba guide batali si penza musala sko biso de to zabo to beta masolo sko ya wenze donc to bo zapete bo s'abonner la grande dame azobeta lisolo ya wenze po ya mwasi akotaka wenze donc biso to uti ba solo ya banka mutualité ya bao babanda ki masolo asko to kotala wenze zigida to kende na zigida to kende côté ya ba kande na oloba to kende siko po to kutana ba ancien ya zigida po zigida za place ba sakana na ngote babi zigida idéologie nange balobi esa singaloketo mwanze mo baemba baloba ki système ya koloba ke zigida na lata la loketo zigida na loketo c'est na zigida ya tout bondo ayemba nzembo chéri bondo abeta lisolo abigi zigida na lata la loketo donc asa vrai ba vrai bancien ya zigida bo mona penda bilongi ke bakomeli bo bazali ni na omeka kotuna mo ba question babeta na mo lisolo kota lisolo zigida nga zigida na yebi ona babaro na question ba bepis mais na yebi te vie na nga se présenter muketa ka baninga batala yo. Merci mingi na parole nga za président ya bibende ya somba zigida après diamant c'est bibende to bisonne to bani bibende to zuma ba position na bibende président ya zigida la ba makamotali bibende mais opesi biso kombo na hote comme on a président les blancs piana mo bona bana lomba bo zapete les blancs na beta no mo obeta so mo lisolo zigida zandeni to ngana yebi zigida côté mo bateka ka be pisi mais côté le nguna mabende elekeli nga beta no mo lisolo zigida côté bandende na mabende ko baki ne. Oui, merci la parole. À toi biso bibende to bande ki bibende ezalaki bibende ya somba zigida donc tango zo teka bibende to be yango après diamant c'est bibende donc tango woleli nanga mwasi ozo sentir que non yo ko ngate parce que eza diamant après diamant c'est bibende vraiment to bani yango tant to ça ba jeune to profiter nango pe to sala to ko sala to voyager nango to que vraiment to sala makamba bibende donc muta on exige bibende azate donc ndesa bo tito obeta masolo après diamant bo comprendre ngo bo sapete ba bien après diamant ça bibende j'ai le blanc bien wele l'année moi cité to koti masolo ba moi masolo minene na na ebite betelanga pesa na moi mbela to kake masolo ça bon zigida bandaki bato banda zigida ibanda na année 67 le blanc si je me trompe pas mon moi nzeta munene ezakuna likologuna muta babanda ka zigida mutalona nzete wana mingenge nzeta mingenge donc ya muta banda zigida ti
biso nyonso tokoki kohérité na nsima bavie wana donc banda kala zigida esali bato ebele ya minene babimi bato bambongo na mboka oyo donc moto akotia temela zigida aza te epuis zigida oyo même bamindele bazota bafrance bazwa kosomba biloko na zigida awa asombi biloko na zigida biloko bozwilaka yango wapi donc bamindele bazokamwa bazokuta biloko ya valeur ya makasi oyo ezalaka na poto me bazoya kuta na zigida awa moi basombi bazongi nango na bapoto kuna donc zigida ese esala kombo nga mpe naolingana tuna biloko wana bondo ozongo wapi bon normalement zigida tobandaki kaka na ndenge tellement que nini baentreprise ebele bandako koinvestir na mboka oyo bandako na balolo moko ya minene ya makasi alors batravaille banaotravaille kuna bandako benda mwa biloko mitele bazoya nango koteka awa mais ti toyokoma na niveau oyo ezalaki so bango te ekomi tokoma kovoyage biso mo tokoma kosomba biloko na babai parci parla nde omona esala siko zigida donc bato minene babima awa bato bambongo na sa nzete wana ntango ebandaki bando oteka nini kaka bepise bando oteka mabende bando oteka nini kote ya babibende ezalaki makambo mosusu bepise mpe eza makambo mosusu ntango bato balobaka o avie kwea na zigida te avie kwea na type ka zigida nde awa makambo bibende na kati kuna bafrui bamakambo ebele babiloko ya kolia mais bibende eza pavie moko spécial yango nde mutu esali bato bambongo ya makasi na wenzo bazigida zigida babengi wana kombo elamba eza elamba omona zigida loketo parce que soki mundu nyonso aza na moye fa ye akoti aye kosomba nyama awa papa lutumba naloba oyo azangi mbongo akeiya aleki somba zikita oyo aza na mbongo akoti na somba zikita asomi nyama yango babenga somba zikita papa lutumba ayembango na nzembo sola nio boko yokango donc wana bando beta mwa elamba mo boye bameya banoso zikita yango wana mbongo yango loketo zikita loketo yango wana nde somba zikita nde yango wana bondo we yango wana na kota na somba zikita bana zikita bo adanze mais après diamant c'est bibendete après diamant bibendete diamant ekufi bemele pe ekokufa mais eza kaka baniger bakoti bawest africain bakoenvahir biso terrain bebi mais biso mo bakolo terrain moto banda masolo wana en tout cas nayebi te eza précision nango pesa mpona somba zigida ezali boye omoni asa nzete na kala naza papa moko autokufa abeta biso lisolo kala ezala kala nzete wana baprostitue à l'époque baprostitue bazali te baaki baface ne ya lelo eza baolata bazigida wana bamibali bazokotoye bango à l'époque fo baya basimba bango na baboro wana mwa précision na baanche nde bando olata ndenge ezalaka na kala donc chéri bondo wana bando olata bazigida nina ndenge bakala baseri wana bazoloba référence ndekala somba zigida na loketo sombi zigida loko mwa singa loketo ouais c'était ça à l'époque wana moi lisolo pa père na biso moboya ya papa kufa abeta biso lisolo wana kala zaki mona quelque part c'était ça c'est ba position bazo na mitasa nzete wana kala c'est bazo ba 67 wana pesa rapé boité moi précision na pesika yango wana mais ba onde ba doyer ya mabende ne bakoloba na kati ka place. Merci bana kin bo landa biso to ko ba to kende to beta lisolo zigida na habite plus d'assoir et bien mais na ko nkala nzebe bondo o cha de l'autre côté ça qui la air na oté to ko ba kaka to beta lisolo ya OK côté type ke ko ya kinga na ngala mo place avec ko ya ki to ko ba toleka kande na beta lisolo to si sa ngambwa zigida mais moi muke na OK na moi mitu coach betela nga lisolo to comme juste na point na habité à croisement ya nini po yo ndem to ara ba précision awa toza na croisement ya avenue Dima na plateau Dima eza avenue moko oyo eza na école moko institut du 30 juin ngamo una tangaka na silisaka wana toza na place oyo babengaka bedashu concession na bango yango Transbenz batekaka loso batekaka basoso batekaka biloko nyonso vivre frais batekaka epa babedashu yango akola awa azobeta bale tanga zai muki azobeta bale na Dima azobeta pe na sima kuna na tipka et puis commune ki ndo baba mabangambo pele minene bwana batu pe donc commune ebombi makambo ebele awa tozali na fekofa fédération na biso ezalaka kala awa so oke na ndako wana ver wana kati boxe fédération boxe ezalaki wana fédération ya cyclisme ezalaki wana athlétisme ezalaki makambo ezalaki wana opusani kuna okomona place batekaka madesu oyo azali osambwisa na kuna so opusani moke eta neti basoso wana basoso eza na wenze awa basoso bato balingaka basoso bibema te ya bomo yango wana opusani kuna omona bantaba bazoteka bantaba
opusani sukuna na dima kaka croisement dima na vendi marché au monde na tonneau somme talingo somba tonneau à marché a vendi marché na coin dima donc so opusani su muke kuna avant bima na kasavu ma desunde ebele place wana donc voilà dima yango wana dima eza symbolisé na babitoyo ba biloko voilà biloko so po ngoke na yo yepe ba wewa bazawa bazwi yo ya nini po toke na biso na type en tout cas bala poto ramer life kita ya di ngoja nakala madesu senti penza ke côté motango tozo eza côté o biko ngolia bio to beta soso ya côté nakala okime bemba double ba bloc ba formole mais faut ki pena pe ba yo ka na yo ka ba beta lisolo ba beda chou bazala ka côté yo donc babi so clean donc tout ça publicité na yo ka kuna fédération ya cyclisme karaté faut sentir que commune qui sentir quand to kita malé to kita donc nandimi que commune coach bosaki na bozana ko bozana belé bazana na envie et puis belé peut-être msou ba moi ndeza la ka système ezate mais bino mo bana ki on yebo bo donc to rebongsango yango moni tozana moko place de Rochité na Saint-Jean-Bosco journée chrétienne de sport to ke lobelane événement aux aluna po to lobela banti valeur o ekoti na mboka ancien léopard baza négligé yango moni ke toza suna ko ancien léopard po esala bien so déjà bango biso TV bien négligé bango te to yé pona kolongola oh ba nyos da bango ba enga etezia enga petit poids po au monde na joint de nga ozala nganzana evolo tete donc basaki qui les donc voilà donc quand tu es sabino a to beta moi tout poto commencer voilà donc to comprendre tika quand tu es sabino to le cas politique yango ba position ezali ka bis ngaka to comprendre que non commune à Kinshasa ezandengeni donc to ko bato ba anazana kati ya wenze donc to ko bakaka tole biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu topesa na mkono ka nde tobeta masolo yango tokomi mpenza na place wana oyo lisolo ya mawa ekweyaka à l'époque nayebi te c'était en quelle année? En 1996 au mois de janvier, je pense le 8 janvier 1996. Paix à leurs âmes. Ba âme wana nga pia mabishi na fukami paix à ces âmes là. O ba kufaki na tipka. Ezalaka makambo toko obeta lisolo belete. O ba obeta lisolo tipka yango melelo ba moni ke bat balamuki basusu bakei paix à leurs âmes basusu balamuki mobetela biso mwa lisolo bande ko ba olanda biso ba yo ke ezalaki ndenge. Donc ezalaka na 12h30 12h45 13h avion ezo uta boué Antonov plein donc ezo raté koleka ezo katisa tango katisi lokwa na filme mama moko za oteka na coin wana mama za oteka ba nido ya minene elise bandiko 4 bandiko 4 bandiko keni donc soki mutazayi koto ya kobeta lisolo match koto ya kufi
oyo alongwa ekoto akosenga nyongo koto oyo abiki donc ebandi kokende biloko nyonso ezalaki te ezalaki terrain ya pamba donc soki olingi osomba biloko ya fete oye awa moto apusu alalaki boye na pusu ekati ye akufi bamaser bayaki kosomba biloko nango bazali na ngambo bakufi donc ekata bato ti jusqu'à ce que eke kosuka pembeni ya amekine atelier monene na mekine eke mabanga moko ezalaki etuti pouf moto ebandi kopela donc awa bandako nyonso ezalaki te ezalaki terrain plein vide mais bato baoteka na ngambo oyo bato baoteka na ngambo oyo voilà ndenge événement ngo ezalaki eza événement ya mawa mingi moyen ya kokomante yango mpenza ebele eza te nazoka pasi nayebi te tokoki koestime à l'époque bamort bakoka koza combien? Je n'ai plus les statistiques en tête. Attendez, Bakwa Aleka. Nous t'appelons sur ça. Bon, ça pour soi. Coupé à quoi Qatar? À Qatar. Ça fait un ambiance. Je n'ai plus les statistiques en tête. Nazala qui, en dehors, a vu la Kinshasa. J'ai suivi par la presse. Le chef de l'État à l'époque, M. Mobutu, il est devenu sur place pour l'événement. En tout cas, il y a eu plus de 300 morts. Ah, je n'ai plus les statistiques en tête. Elise, il n'y a pas l'action, avion, il y a action. Avion, ils ont navigué, mais sur le sol. Elise, ils ont tourné, ils ont provoqué la mort. Ils ont tourné, la vitesse est tournée. Plus de 2000 tours la seconde. Ils tout tirent dans d'autres salles. Il y a eu plein de morts, au-delà de 300. Maman et Mozaki submergés. Et puis, on a dû demander aux gens de faire des dons de sang. Parce qu'il y avait même des problèmes de sang, banque de sang, et qu'on a quitté pour servir Batou Oyo, on a posé à Makila à l'époque. Mais on a quand même attiré l'attention par rapport à l'historique que Wenzo et Bandara Wenzo pirate. Quand on a pirate et Bandara na Kinshasa, il pour s'éterniser, il faut renommer un marché à type K parce que juste à côté Oyo, moi, bar Amoko Zalaka, place à Friza, à Taboulé et Rochero, ils se produire chaque week-end. Vendredi, samedi. Bah voilà comme on a dit Tipka. Et on peut Wenzo, et super combo ya Tipka. Donc c'est ça qui marchait mon pirate. Bandara pirate, net va marcher à Kinshasa, va se créer, on va créer Wenzo. Finalement, on peut me la mater d'ailleurs quoi accepter, on va monter la taxe. Bandara marché pirate. Ils auront combo ya bar wana Tipka. Nazolo par rapport ya ba mama Bichaza mama sociale femme en action plus. Il y a biso podcast à Kisti na kati ya mabele ya commune à Kinshasa ka pona komeka ko beta masolo pe awa ai na kati tipka pour te rappeler les sous batu bisika dégâts on est salama que ça historique on a zolo ba les sous pe na ba amwana nyonso ekendaki à l'époque na 1996 balobi c'était un 8 janvier au belé à Bassi la plupart c'était des hommes la plupart c'était des femmes de jeunes filles on a zolo ba ke pe yaba amwana oekendaki ndeza tipka nazo rappeler na bande ko nyos bazo landa biso mais lelo na moni bato bazo tonga lisusu et puis bato bazo teka lisusu na ebite soki makambo wana eza lisusu te na ebite soki ba avion mataka lisusu na ebite soki ba bongisa incident wana mais bato bazo teka pe basali wenze ba dépôt yango yo bato basali na ebite en tout cas tozo ke na kata ko chiter parce que banda to banda ki to kobi na suka masolo eza tellement ebele mais to koka ko silisa nyonso te nazo pesa mbote na balandi nyonso ya biso podcast nazolo babo s'abonner betaka na internet ya biso podcast au mona biso donc biso tozali chaîne auto tozali pour na soutien un peuple boss tanga Roni Malundama na Yannick Malundama na bossanité mère Laura mère boss live mère Mantu la mère Laura donc bango nyonso bazana souci ka pombo kana se développer balobi eza ya biso ya yo ya ye ya batu nyonso ana so mona bandeko bazana mboka bapaya ona omingala pesa bango mbote ishe mata diamant balobi ishe mata diamant ishe mata babia kocha lobi ayoki yo mbote na yo talaka bando kenda momo libanga esala mo ba c'est bon na bosanité Patrick Kimpedi JJ Patrick Kimpedi okendaka à côté kuna mais koto mystique ba mboka na biso nde mabele il faut to zonga poto tonga mboka na biso nazokanisa susu Rokudan Francis Komboyo
bisika yo ozali na opesa bambote na yo na bosani te Sylvie Mbia la grande dame na lobi mama bibisha asalaka mwa ba action moko ya mike makambo etali ba maman boya kotonga na kati ya mboka na biso oyo nde mabele mambe Sylvie Mbia tozo beta masolo tozo beta mbele nazo bwaka yo libanga yango wana na bosante Trésor Mateta kanga bisiko ozali talaka bana kini bazolela lelo nazaki na coach o agide biso penda balobi ke ya beta masolo ya minene to bosali te Mireille Katenda. Donc Mireille Katenda bisiko ozali la grande dame bo penser na Congo tala bisika nazolo bato bakenda bato bakufa to penser vraiment na Congo na bosani te Lirette Katende Lorette Katende yo pe bisiko zali na opesa bambote na yo po taka basi kitoko baolanda biso bazala mboka bapaya na bosani te mon boss na lobi boss le boss life Roni na bosani te boss Yannick Malundama famille Malundama nyonso et la grande dame mère Laura la grande dame balobi mère ya boss life na équipe na so totambola ki na mona la grande dame Prudence Ngimbi balobi original derrière nga na mona caméraman le grand monsieur en couleur noire grand monsieur couleur noire obenga Josué ya sa sima wana so ngo lukayo omona obengi ka numéro mama biche place wana omona pe Josué na équipe na vient nanga otoloba ke ye vie yango atambola ki na bosani te le vie yango Arthur yango ya kochaka biso alobaka ko dépasser l'unité na bosani te Pichu pasteur Pichu Mananga Pasteur Pichu Mananga nde ye penda tie biso na mabonde lipoto banda manga mtosi lisango na bosani te monsieur Jacques Wakutesa Kati Muka. Donc le grand monsieur azana vraiment na mémoire a bien pas beta masolo a expliquer biso makasi pe na bosani te le coach Ringo nazo kanisa El Shada la grande dame to tambol na bango en tout cas tozo kita to komi na suka to bandaki to komi na suka na lobi bo s'abonner massivement bo s'abonner donc ya biso yangoyo eloko kolobeza te donc ya biso yangoyo donc bo s'abonner donc to kutani soki mwana nzamba yete to kokutala mikolo ekoya toleka matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza te mwe misale monani linga kolobeza te outi mosika esasa tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza te mwe misale monani linga kolobeza te outi mosika esasa tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza te mwe misale monani linga kolobeza te outi mosika esasa tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te